Moi nous avons dans quoi ya banga makelele ya bayimbwa na batabate biso toza ba étoile bataka biso kaka bazwa na obeta batutu bazozwa mais na ozonga pona beta su bato ozonga wa kasiko pour la dimension nan faire avant tant mususu o bato bakatisa avant tant mususu ala o yazali bato mais nga nazala oyo nga naza kombo eza nga moko donc ça veut dire bato misusu bakendaka epai ya bato mpo azwa succès mais nga nakokende epai ya moto te donc nga moko temple donc bon moto aboye fela kolia ye osanisaka na chikito te nga naza na vision nde ya aigle nalongwaka epai héritier awa bato baloba ti oh longwe pona nini osali mambo moko ezalaka te attends après nga balongwe combien de musiciens babiki héritier watana bafuta ye mbongo banzembo bamino eleka su te yaza nani na Congo aneka musicien présidentiel azalaka te bakomaka ya bamiso Jésus kingai kaka yango wana bazokende me baokoka te générique ezobeta te fo bwana okesa mbongo bwana bakamera ya cher bazofilme bino me générique eza succès te nakamwa ngai pas faire générique eza succès te soso lelo fera batia mbongo général ozonga bersa zonga bozongisa eloko wana bomi tobomi vesala yango eza eloko te mbongo eza eloko te elomo ekatanaka libandi siko fini bato bakufa premier générique opesa biso bato fo bakufa batika biso musique internationale ezalaka te musique nyonso eza internationale donc ça veut dire eza teke mpo oyemba na langue mpo ekoma bato mosusu banzembo banglais ebetaka biso toyoka yango esalaka basuccès siko biso oyokaka anglais neti nga nayokaka nanga anglais te po falaka faux papa te okanisa osase baje na lisaso faux papa ntango napesi kombo mikolo faux père falaka faux père faux père aza mameloko oneze eloko te biso nde na kini awa tomonaka ke trophée po nini non trophée ezaka soki moto amérité oyo ndenge ozomona se leyo amérité nde auti na poto na poto nayebi te asalaki nini oyo ta mosusu amérité na biloko ne akala e tout ça mais lelo nayebi te nini akomérité mpo ozwa trophée. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, merci à Héritier Sido. Voilà, c'est la part de Peggy Bokele. Merci à cher ami internet, nous sommes dans le monde entier, parce que c'est dans le monde en Belgique, elle est gros site de la presse congolaise. Merci à Héritier Sido. Il a compte quand il y a Peggy Bokele, ça a sali beauté. Et comme merci à Merveille Mampouya, il y a un montage. Merci à Jonathan Balok, merci à Julia Bolowa, le gars assisté Bisso. Je ne suis pas seul aujourd'hui dans un général Etumba Nzardo. Là, il est sur le Marama New Style. Et puis, trop c'est trop sur le Marama musique qui fait. Parce que toi, déjà, on a fin d'année déjà, on a vu V de bonheur, 11 mois. 11 mois. Joël Noël, on a dit que Kalaming était, il t'a savouré. Merci. Dans la générale Etumba, on a PC de déjà. Parce que dans le décembre, déjà dans quelques semaines, on a fêté Noël. Et puis, ce nous a soumis, on a appelé en 2020. Général Etumba, bonjour. Et puis, V de Noël. Merci, pareil. Donc, on va ver, on va tout, général Mboka. Chef d'état-major et animation, autrement dit Toumi. Comme si on a papa Toumi. Ok, on a débit à Toumi. Bonjour, on va bien filmer. Ah, Pégarzon. On a un pentacle en fait. Oui. On y en fait, c'est-à-dire qu'il y a une pentacle. Inti. Il y a une pentacle. Oui, ils ont pentacle. Où tu n'es pas grand poète, Nzambe. Il y a un animal. Pentacle, où tu n'es pas grand poète, Nzambe. Pentacle, où tu n'es pas grand poète, Nzambe. Il y a un temps, on a le grand poète, Nzambe, des grands prêtres. Non, grand prêtre, il y a pas prêtre. Donc, Nzambe, où est-ce qu'il y a ye mutu asalaka bato baganga pentacle eutaka epai na ye omoi te babengaki mokonzi ya milimo nyonso ye mutu akonzaka bango ye mutu apesa satan yo fozala boye fozala na milimo boye fotambolaka na bango e tusa ye yo soki oza na moto oyo apesa basala milimo to ye mo grand prêtre ye moko ti ye moko inti donc dieu du soleil nzambe oyo abimisaka mo ntango oloba bato nasalaki émission mona ndeko no nalobi nzambe ya baindien bato misusu bakie nango na bandenge moko boye or que abraham oyo tosambelaka dieu d'abraham dieu de isaac dieu de jacob aza congolais te ntango sikoyo ngai naoloba nzambe ya baindien bato baobolo ndenge kunza basine pentacle non nakoki mpe kosambela nde tosambelaka susu bamusulman bakongolo basambelaka ve na biso wana parce que aza congolais donc nga mpe lelo so nalobi nango mosambela nzambe ya baindien azaka nzambe moko biso kosambelaka ve na nani ti tosambela mahomet nzambe ya église ya bouddha bouddha te nani islam nzambe na bango nani nzambe na bango ezalaka nzambe te ala te bango na langue na bango nde babengaka nzambe ala nga naoloba moto arepresentaka église wa mahomet donc à travers nzambe na bango baevokaka dieu wana
baevokaka nzambe à travers Mahomet non po yende azali fondateur ya ndenge moko pe na oyo religion ngai dans religion ni oyo la religion n'est pas bon c'est pas non pour religion on déjà bien parce que sur côté ba beto tatouage à religion on déjà frère religion non les années bato babeta Jésus bato musu babeta Jésus parce que Jésus différence c'est ça là Jésus babeta rawana Jésus batala na livre ya film tout ça Jésus pendant Jésus ezaka yeti oh ezaka yo ya film était mais au bato babeta rawana pena zalaka na kati ya l'église catholique. Est-ce qu'ils appellent Jésus en solo? Oh, bon. Tu as vu Jésus ou un bâtard dans oh, bah, tu as dans l'église catholique. Jésus au film était. Ou un appel. Oh, bah, tu as un film. Il y a un film. Oh, bah, film. Oh, bah, tu as dans 4 églises catholiques ou un appel dans Jésus. Non, je photo. Oh, non, je photo. On a dessiné bateau. On a dessiné bateau. Batika bango na ba. Donc voilà. Bateau ba otalangai. Si nazo lo baki nazo Dieu Nzambe ya indien bokanisaka te ko kunzano et tout ça ezaka kende mutu musupe ya Europe akolo bake mundele na osambela Nzambe ya ba congolais eza nango mabete o assigné soki nini te donc voilà donc comprendre kake eza bon général Etumba mais qui s'y pèse dans la musique qui ça existe aka ezali ils ont la musique koboma bato kolia bato mais succès ne uta pas Nzambe même na ba wenze bato wana na yebi que succès uta pas Nzambe ouais qui s'y pèse dans la musique qui c'est ça là ezalaka na ba domaine tout qui c'est ça pe na musique yo bon yo là du na musique pèse ça ezali o riva pe ke batinda o simba kisi to on va pas faire rigola batinda mon problème ko milaka yo faire ngaka lia yo boyna boy te faire ko lianga te nga moko nanu nga mo temple nga mais comment bon tu le ça que faire yaka pa na yo après son mongo se traiter on est salaka obelaka malade mo aussi la raté babi faire ngalia yo nzamba révéler ko to bon wana ki ko sambela nzambe ko mo sa musique nzambe sibitima bo héritier ko longola o la musique nzambe o koti zongi no na bien makambo ke faire bato ba otala nga faire ko lianga te mais bima bon faire ngalia o tout ninga question na la faire ko lianga te pour na dimension nanu faire avant tant mususu o bato bakanisaka avant tant mususu azala oyo yazali bato mais nga nazala oyo nga naza kombo eza nga moko donc ça veut dire bato misusu bakendaka epai ya bato mpo azwa succès mais nga nakokende epai ya moto te donc nga moko temple donc donc moto aboye faire kolia ye te est-ce que je comprends faire kolia ye te omoni te biso tout olongwa omona bamasa tout lelo baa na actualité te bino surtout bolongwa mais yo na monde olongwa te yo olongwa à propos ya makambo na okomati azokoma et na milongo elaki nga moko par rapport à suspension nabetaka ingénieur mpe nalobango trop ye bapesi nga suspension ntango bapesi nga suspension ingénieur de son alengi saka wana micro non alengi saka nga te abandaka kotrike ekomaki o konzardo aoke wenge musique à maison mère basala dio na Bercy o basalaki côté wana ekomaki sikoyo basala neti badime nga bamicro na nga puissance nango baokitisa tout ça etaki spiritas mpe na comité ingénieur wana tozali ne na palais ezalaki vendredi samedi tobeti concert dimanche azotrike kaka na kitela ye babiso omoni ndoki bela na mongongo ekufa bosala mabe n'enchaîné ye papa suspension na suspension wana nde ngai mpe nayaki ntango nasengi bolimbisa vide nga mpe nazwi na mizweli suspension na ndenge nanga nde na milongwelaka kobo kobele uta otango bela ozalaka na orchestre non kobela motu tuka ndenge abelaka nalengaka na micro esali kobela te ntango nalengi nakie na hôpital bamonike eza eloko te bayeka bamiliki banini na courant mpo eza courant après eye kosalaki ye nalongwe nanga mpe ntango nalongwe oui nabelaka nde motu to abelaka voilà malade esi nango fere pa ye atali nga na pale apesi ola apesi omongo ozwi mongo wana malade esila te apesi nga kaka mbongo petit na ngai il faut zonga mouvement wana nalongwaka mpe te après naye obenga bango non nalongwe na trace vie nanga mosusu oui
bien sûr tant nazalaki pas faire nazali moto masumu après il faut na bongwama donc nazali moto masumu c'est moto masumu moto masumu boyo za moto masumu te moto za saint azati à part Dieu te mais yo so moto a saint c'est que yo po ozaka donc nga nazalaka saint nazalaka moto masumu bamomi ebele kofinga kotonga kokangela baninga bakanda banini nyonso wana ezali ya bamoto te oyo otamusu yo ozokanisa na bato bazokanisa ezali ya bamoto te oyo na signe masa na nga dodi ayebi tozala na epale moko bato tu kota na chambre na nga sala nini donc voilà eyaki osa oyo yo pose nga question réponse nango eza ke nalongwaki na nga moko en plus na bongo wanaki par rapport ya masumu na bandaki kosala lelo nakoma na justice donc omoni nakosala makambo na nga eza te kofere alingaka lia nga mpo aza na puissance wana te mpo soki azali na puissance olianga abeta na générique ebeta na mboko kasi soki aza na moto koleka nga atelemisa générique na monde entier mobima bayokaki après kunzala dofie na bimisaka mboka oyo bona bango sika ezobima te liango na mwa respect nani oyoka basi ya bamosoko te bwana mwa likambo na décembre akota wapi ve na biso kutu pema baokatisa générique na biso eza ya ye boyo oyebi yango te viongoni pema kanti générique ve na biso ya équateur mutana équateur nani elera imago nga nakei na nga kaka lera imago ala na équateur nakoseleka ya province lobe so pas en équateur tobimisa nakoseleka ya province nakoseleka ya province ve na biso wana souffle plan baobule générique na biso ya ye siko tozela onyoka Moïse tozela na tosali yango kutu promotion te tozela siko moto oyo ozoloba na bwaka akutana siko na basi ya bamosoko akutana na ya ete faire rigoler dans 2 jours à double ça nayebi nini liango na moi respect siko akutana na basi ya taille ya bamosoko mais ye mpe abebise bobomba baplan mpo aye azobimisa eza nsomo nayebi onyoka Moïse nazwi déjà mokonzi ya bagénérique nakotie nameli ye déjà non limiti tomela ndenge générique yango déjà na marché bato ko baoloba est ce que ya vie wana te vie wana ya muyombe te donc voilà même yo mpe oyebi bato atu ya Paris bayebi emebi dosha yebi ke autoroute tolingi vie mabe oyo ya vie wana muyombe te ya mungala général etumba new style mais yo ozali nango makambo wana te bakoti so na makambo yango new style te tozalaki eza new style ebanda te avanga te yo ozalaka nango te en fait ezala pe te ntango bango balongwe pagoga ntango bango balongwe nde tosangani réunion wana ezala mokolo moko kaka tokutani yaya tolingi nini tosala nde new style nde tosali ezala te ke oyo bango balongwe basali new style te kolo new style eza Charlie Paka donc ça veut dire idée te yasala banoko mpe balongwa te idée kaka kunzardo azali ambulance mpe aza na projet na ye ya kolongwa ezalaki bamoto na moto ezalaki batie bango moke balongwa pa président moko aza na lar pa nuire héritier watanabe te via bato te donc ezalaki kaka ke banoko balongwe rassembler na biso siko atali etumba mpe aza na projet na ye ya jame mpo kala te mpe jame ebima yayo générique na nga moko ezala na ndiai obimisa ndeni ezobima kala te obimisa ndeni na janvier abali 14 février bayebi déjà ke nasala nga moko nafuta bambongo nga moko nde eza boye yokanga bato baa na besoin na buwaka bango na générique wana obandela wana ambulance te ambulance ntango mosusu akoki koya soki akolinga mais naolinga nabetango ezalaka déjà or sikoyo ntango obimisango mpo yokoma na new style sotango yo obimisango osala basala ezala mabe te bamasa bayebi ke nazala na studio baimage eza na bayoutube so obeti kunzardo omonake na studio natya mwa baextrait ya studio
Pino Sebi Dendana, Olivier, Venabiso Jipekis, na Solola et tout ça. Nayebi que mère Anto Atouf a zappé na libanga na motema ya Venabiso Zefi. Donc Zefi Moya bana dédicace wana na kati donc tant mère boko kute bimaja benga bia yandeni na moyo kanite na bite yo sana mambo te yo sana j'aime. Donc bato tout on a besoin au bimana j'aime pour le 14 février besoin on a marché. Vieux langa misinza au dégâts matériel mon vieux bientôt na mboka à la renga 47 baskets. Soit ça, il valise à 47 baskets. Na évité na bonne année en sandé. Ni le polomo et mususu. Comment mususu? Ami sinza au dégâts matériel déjà na semaine au karaoke à ma délai. Vœux de bonheur na yo. Et côté c'est lié à Bobo et Lamo. Merci à Code Mondial ya Willy Mochen. Général ya Willy. On vient passer na libanga. Na libanga mo po yo maloko la Willy Mochen et ko joyeux temps. Ya cri na ngai vous autant le blanc va s'appeler te zala ba s'appeler nde bazo epa na nga et tout bango ba kokoso na bango te siko wana ba batu na nga on bon sait déjà wana batu na nga tango na oboka ngona ba émission bango ba yebi ke bango ba zala batu te ba ko balukela tango te wana batu akati bongo fingelongo ya batu wana batu na ngai et tout ça wana ba yebi ke za plan. Il y a plein d'années, il y a j'aime. Il y a Willy Mochen. Il y a Willy Mochen, code. Vœux de bonheur à toi. Kalamingité. On a vu dans la. Tu ressens l'effort, on a fêté bien. Tête, tendaï. Ma bonne banque. Non, ok, personne va te mon babi. Ah, quand tu m'as zoré que t'as mis non. Nous avons accompagné. Il y a zoaka été. Il y a comment ils zoaka nous avons tous joué et me marie maman hors ma cambo sala. Dans le moment où il a raté ma voyage, pas goga, on a mis qu'il est simité. Maman, mais moi, j'étais raté. Bozonga na nzela. Makambo simité. Mais tant que baninga bangiba kende les sociaux kota na vraiment olongwa. Et là on est ça là. Non. Na la team. C'est la team. Bien là on est on est ça là. Mutu mazo regeta le bika. Kunzado il on est ça là. Je dis kunzado mi comme ça na ba esprit ya shikito le kozwa ka efayeba. Pour sentir na shikito te ngana za na vision ne ya aigle. Na longwa pe héritier awa. Batu balobati. Oh, l'ongwe pour nani au sali mambo mo ezala te. Attends. Après nga, ba longwe combien de musiciens? Ce que yum to benda ba singa mate. Ngate, ezaka kena na vision moko boye. Si na tali mambo na ngai awe zo pesa bien te, il faut na longwa. Après nga, ba longwe combien de musiciens bureau, pas d'acheter, ba koba, ba misumu ba zonga. Ba zonga koba zonga. Balongwe combien muto moyembe alongwa ambulance ambulance ko uta wenge aye donc ngaka mabe te natala kande na yebi ba mambongo tellement na ne loko nzambe na yeba ke awezo awa boye ngamo na longwe pa fere muto ta longola nga na vanda ke natala ke ve akomoke na nga mabe ya omone zo futa bango bongo ngana kena no poto masa na nga kima to yeno olingo okomo trikelenga par rapport à quoi vie na ngeza na maboko na ngote za na maboko nzambe to kepoto to ye okomo pesa ya moko bo avantage auta ne pas ve na biso waze quoi o pesa ba avantage na beti pe na disque to vanda olingo trikelenga yesus je dis ce que je comprends bien ezaki mutema mabe si baba no zolo ba bercy za o trike ba lo ba kaka ba kwesa eza lo kwasele yo na wengeti bosala bo dîner bopesa ke ka décrit na ye ebeta pe ya moto bopesa ke 20 cri boyeli esu ba brigade aobeta bango donc nga pe ndenge bango c'est bon bébé kwanga na lele mayobile mwana soki olingi kozwa abokela nde noko kiltiki kalamba ta double pate te ekeba mais va bokela izenge mane wana bakri moko eyaka nango kaka kende omaita lobi mwana wafanda na nkoya banga makelele ya bayimbwa na batabate biso toza ba étoile batakaka biso kaka bazwa na obeta batu tu bazozwa mais na ozonga mpona beta su bato ozonga wa kasiko omoni nde na nga pesa émission elengi etianga kanda su ba générique ne esimba te ne va na position songa
eloko eza songona te poto ezalaka te poto ezozonga fali pupa le rei moko poto nga moko ke poto nga mo poto na bien oyebi ke fali pupa obeta le 28 février awa na Bercy afongola bonne chance na osala na crime moko mikolo na osala ngo to popolaka danse moko eza simple ko vendre chibo na oboka fali wana na crime wana ya matata obenga ngo na kobunda no na mutakala te na kobunda no kaso olati bilamba mais pourquoi que non t'as pas fali elo ni sala obeta porte kuna te bon Elmara alobi pe mais naza na new style tosala nano projet na biso projet bakata yango te na kati fosilisa omona oyo epesa yo après boule makambo mosusu général Etumba obeti na orchestre minini surtout obi bon c'est pour kolonga pas faire rigola oyaki na la team wata aussi ba occasion belé boki be ba générique belé pe kuna ba 2-3 j'espère ouais ba générique no ba cri non pe ba no kota faut bien ça paye et ça va bien on va peut-être en vendre un héritier wata alors on va kanda trop abeta ba musicien en tombe la bango trop toni bon héritier tambola ande musicien sodam azotambola bon tonton nazala na ye mabe ya héritier pas na nga na monango na pe aogema ogangelo général tumi lisusu général en plus tumi ogangela tumi komo tira pour ogangela ote rien noko moko boye tokendane bien aya na matanga ya mère et tout ça asepelisanga na comportement na ye naoflate ete naloba yango nga na héritier eloko na biso tobebana ezalaka promotion promotion ndenge bagénétique otangi ke bagénétique abien ekota bato bana nango mpe na mitu na bango ebetaka mpe na babwati lelo batiaka osalaki obenge prise tosolola prise mponi osala promotion te ozoboma promotion tosolola ngo ono répondoni ye mpe aposa baraison na ye konzala do napesaki mbongo nga mpe nazocomprendre te komo okocomprendre te baproduit na yo misiki na yo ocomprendre te pourquoi donc tosolola bongo bon namoni kake abeti lisusu se te na s'il te plaît abike s'il te plaît eloko oyo eza libinza sokaza moko libinza abike eloko oyo abeti na osalela yango promotion toyekaka bo promotion esalami te général Etumba lelo oyo new style bosali un bon générique trop c'est trop nga mpena franchement na sepe na générique yango bosali mpena mosala bien makasi otravaille mpena bien mbale olakisi baba pro et puis na départ ezalaka mwa mpasi na départ omona moto asala eloko ezala bien mais en fait bino mpena bosala eloko artistiquement très bien une bonne son une bonne clip bosali mpena eza bien et répondre na banorme ya bato baromeli na makambo yango j'espère que l'équipe la mambo eloko nini esalaki bokoka promotion te manque de moyens manque de quoi et puis eloko ya bien bongo ekoko ozwa décollage evanda te non eza nango kaka na ba 2 semaines et quelques nayebi te so ekele ya 3 semaines 2 semaines mais le 9 oyo esaki ondire 2 semaines ou 3 semaines donc eza na osika na marché nano mpe tosalela yango promotion te na Kinshasa moto asoutenaka biso nano apesi biso te moto akotiaki biso studio apesa biso mbongo ya clip apesa biso mbongo ya bafigurant bato mosusu et tout ça nano mpe adébloke ka mbongo ya kotielaki biso studio wana te nano mpe asali geste su ya bongo te mpo tobanda promotion na tv na nini nazolela banoko bato tu bazalaka na mbongo na bamikili na banini bosela te relève ya musique lobi eza biso bosoutenir biso botia pake na bino na new style boyebi talent na nga ya ambulance ya arkeli et tout ça mosala ya liboso tosaleli bino yango oyo boyede biso plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 bobengi biso bosoutenir biso générique ekende liboso omoni tozala biso kaka na succès ata lolongo oleka na moto kutana na bien voilà
Là où les solo mo sont na tinu te ba big héritier watana ba futa imbongo banze mo amne lega soute. Ah, yaza nani na Congo. Aneka musicien na musicien présidentiel. Azalaka te. Ah, président Titi Chilombo lingine mambo te. Na yebi si obo. Yo mona soti mouton te. Ya nani? Ya nani? Ah, ya Goga. C'est mouton ya ye. Ende. Prison ma baloki. Ezaka relation. Yo kasi Titi mutabengaki yo. Bokangete. Grand prêtre kwata ku bakanga ezaka ke batali mambongo bamoni eza na ngote. C'est tout. Voilà. Présidentiel. Nani monaki Chichi. Abin abidi. Rien. Oyite mona mokonza kota bolo kote. Wana grand prêtre ya biso tout mokonzi na biso tout akokotela nga. Pokala te pa okotela nga. Grand prêtre okotela nga mikolo. Yo pe ngo pibi. Azotia maka manger, aotia pe mbongo. Aotia pe mbongo pour na new style ke liboso. Yo pe ngo pibi. Aza na posa relève eza autorisé. Yo pe za beto pibi. Aza mokonzi ya batutu, mokonzi Dodi Baraka, ya Gege, ya Mukonza batutu akoki ko aider batutu. Soki pas aider ki héritier. Te sorti mouton, il y a la musicien présidentiel. Te musicien présidentiel azalaka te. Biso tout oza ba musicien présidentiel. Yo tout le monde a makambo na bango te. Na mamoni. Na ma présidentielle. Ba benga déjà. Biso tout oza na mambo wana na kati soki na lelia oyokanga basunganga président Chilombo. Grand prêtre. On a la caméra mais il y a benga na chombo. Te, mutana chombo za te. Comment gagner na pesi pe chombo via hotel la pesi. D'abord benga nga pecho na tanle belé. A chepe ma munanje na ba côté mo nga pe na salle ma. Grand prêtre na olela. Il y a des musiciens présidentiels. Il y a évité que va laisser présidentiel. Azalaka te. Nga dia na grand prêtre nazolela nous style elela. Ta to bimisi générique bien. Et bon soutenir grand prêtre Chilombo yaza ya batu tout petit nom mungala zolela na leli yala boluba baluba na baluba baza moni baluba na bangala bazala au moins to za ndemo to vivre ndemo to za polele to za batu moko bo biso za tero te au moins te na onsenga vie na onsenga grand prêtre mais est-ce que Chilombo Kabeya moi le roman ezali Kabeya pesa mungala boye ba bondongo yebe na bondongo mère nde aza muta systématique akabola boyo yebite batutu ba yebike aza bondongo te bondongo Kabeya mère na yende muluba père na ye nga na yebi père na ye mungala oui aza mungala boyo yeba te aza ni muluba te mère muluba ti akabola ti voilà ngana ya 100% muluba makambo wana pe ko mingi bazwa ekolo ya papa so babi azwa mingi c'est gaza ngala ana muluba te mais komba Kabeya nene azokabola sangisi makila te logiquement mona landa papa ti kasi atalandi papa mais makila aza na makila ndambo ya baluba ndambo ya bato balobaka aza muluba Kabeya babombaka papa te bakotikala kobomba papa azaka papa ata sala mabe ya kozalaka kaka papa donc voilà donc président aza président ya bato tout ndenge na olela bakotyanga mpe poids atindi mpe makambo na ye esungi mpe nga mpo lobi nazala danger eza te ko musicien ya mutu o président ya mutu moko boye te président ya babenga bango bato ya bapeinture ya bato tout soki aleli na te bayoki ye mawa apesi ye makambo donc botika kointimide biso bokena o ministère présidentiel non nga kutu esanga kanda ministère présidentiel nani yango nga mpe naza bongo nde na oloba président Tshisekedi Tshilombo oyoka moza numéro na nde te nazala numéro nde na ozwango kaka na émission nde na pesi awa monaka bato tababengi na kota nani ayebisi yokende prisa mwana mokonzi akota boloko te balusa boro wana ye kutu mamoni ekomela ye te ekiti aza na bagénéraux aza na banani aza na bato misusu yi ekomi bato misusu baosiama etusa basiama na bango kaka biso toza wana biso tobeta miziki te wana eza miziki te tobeta nde miziki tozela ya bwaka générique lisusu nyoka Moïse aza na terrain azolunda kaka président na biso
New Style. Général Bon, mon conduit. Oh, mais est-ce que tu as Nan. Il y a dans la présidentielle, na mbongo, na boss live, na babilo retour. Bisosko babola tozolela soutien na bino. Ya ba jeune ba na talent, mbongo ndezo boma. Bato ba na mbongo nko eleki. Bato ba mbongo to vo metolia lipa na difficulté que soso na facilité. Donc ko eleki or eta musupe biso to diriger mbongo na mambo musique. Relève eza autorisé. Oyo parole ya Papa Tomi. Oboyo linga. Général Etumba, j'espère que avant de le sortir mon temps. Matadi. Avant de le sortir mon temps, tout le monde a vu vidéo. On a dit elle lui au vendeur jour on a parlé dans le jour il y a Manta Simba. Tinde le vidéo il y a Goga. Nga bene ya na répétition. Bon répéter. Bon répéter. Tant que le moment vidéo. Wana ta so boy. On clique là. O vidéo ni tango ha. Tétele moi. On est là bas on vit de loin. Na yemission. Da. Na tega on a Ngombe. Ngombe ni nyo. Ngombe zani yo. Ngombe vidéo na nyango kasi. Oh, ya moto pulga. La pulga. Et ça on est ni ton. Tous les gars y a dans Ana on a parlé de vidéo na ye ya bongo pe na chéri na ye. Ya solo. Ta monsieur sali ke batuka mitemo yo bazui. A mutu no wa batutu. Je pose en bas vidéo là. Quand tata moto metinda photo. Voilà. On a Elmar mutalo ba bongo. Katata mutu. Donc voilà, non, no tout. Ana mo vidéo moko boya ata lelo sala ngote mais kala na yo sala ngo. Mais voilà. Parce que comme là on est en monyango. Tant na monyango na lobika na habité, ngasko yango crime on na obwakati. Na bi na obunga no na mutakala te folata. Tant lata le après. Tayo moko. Yo komi na mama ansiluzo te. Te anste. Asipena bité akena gonga likolo makasi. Donc voilà, mais attends, il y a les likolo makasi. Ah ça qui est likolo. On est likolo bon. Oh. Mais tes amis. Ah c'est après c'est un mot. En plus c'est un mot. Na singlé. Bon ma belle, yomta mati sous tension à plat. Ah. Voilà. Yomta bon mari fena. Mais bon, ça nango ya moyaka mais muto asalaki bongo arevese noko bongo so eza noko ye moko faux mais so eza mpe mutu wana faux pourquoi eza artiste ya mboka asalaka fierté ya mboka donc faut respect na biso. Est-ce que l'artiste est-ce que vi na bino faut eza mpe na baréaction kaka ya bavideo bongo non nalobi ata artiste te ata noko moko boye aza deka simple aza artiste te baza pe na ba vidéo ya ba genre bongo na ba téléphone na bango. Donc biso pe toza lokwa batutu. Toza la lokwa batutu, to pe na ba sentiment ya batutu. Pourquoi ka biso na biso ekene? O mona jeune moko bwana 2 momi 3 momi. Mais un musicien kaka soki akomia bandumba. Pourquoi? Donc toyeba ngo te to na ba sentiment ndenge bino bwana ngo. Et soki likambo pe komeli bongo. Bon. Tout le monde a dit faut comme na mato ya bato faut battre balobela po toza ba artiste mais bozo ngo te na bandengo net to ba ange nde bato moko ku ange ku ta utili kola ya moni boy atikala bongo biso le général Etumba. Donc voilà on m'a fait mutu mo atala biso boy na yo a fait na vidéo na on ya goge pousa na nika nda atala na kwiti ndeni ya vidéo wana na wosala mo ya jour e bimaras te beko e matelo bana kata ne mutu motinda photo donc voilà loba kata ta mutu mais otindi photo mobimba te bata mutu mais ya mutu pe ya sa mutu baza na ngote to na wosala mamba bongo te ya sa mutu bana ngote donc voilà on est avec Général Etumba Kunzardo et animation de m'envoyer des
Trop c'est trop. Trop c'est Trop trop. c'est trop. Ça y est, libanga boboakaki na mutu. Non, trop c'est trop. Un jour vidéo ya wate robima. Trop c'est trop. To bimisa. Ngomba mpo bimisa on katanga vidéo na circuler. Na yebi ke chaîne eza ya yote. Te yanga te ya Mike Lokamba. Mike Lokamba, ouais. Na yebi ke soki yo. Nde bozala na ye soki trop c'est trop. Komi pe na mambo. Webi kati. La business au bo sala na ye. Soki trop c'est trop komi. Trop c'est trop ça bon ouais. C'est trop c'est trop na yibo na vision webi ke monta ko sumuka un jour na vidéo. Tout ça les reste trop c'est trop. Donc, bon, on a habité, on est coïncidé quand le jour où on a sa plan, on a jeudi, on est vendredi, et puis vidéo, bon, tu comprends l'idée. Donc, on a habité le logo, voilà, on a habité. Le jour où on a sa plan, il y a tacle bimi lelo. Il y a des jeudi, on a soir, tacle, maman et mon dobe. Bongongo. Ah, je vois quand on nous en ensemble. Bongongo, donc, tout le monde est venu. Bongo beaucoup de gens qui ont vu l'Ostram, ils ont un trophée. Mais ils ont un trophée. On a profité, on a beaucoup. Beaucoup, il y a un espace. Jogo Pomba Ballon, la fouine, tu peux essayer de il y a un gérant photo. C'est l'Ostram plus 10, il y a un trophée, des trophées. Il y a une maison mère qui est en honneur, qui est à Autokouboula, des bords pour la musique à la maison mère. Mais tout le monde a le trophée en été, comme il y a Céléoté. Comme c'est l'Ostram, Céline Sram, Céline Sram, on est la salle. Tu es au Bon. C'est le bazar guerrier, Moka, Basala, animation, tout ça. Pour notre trophée, bon, on a yébité dans mon acquis karaké, dans l'internet, a joué des trophées. En plus, Nakin, bah, il y a un singa à l'état qui et pas Papi Mboma, donc tout ça. Bon. Ceux qui va commaquer, ceux qui Céline, Céline comme maman aussi. Ah gars, on a lobby, non lobby bon. On plutôt parler. Plutôt mal. Donc bon, on a évité. Plutôt pas dans temps talent fait la vie. Comme on est dans Céline, ça y était. On évité à ce que Céline on a pas comme Céline. Pour voir Balikamboa, c'est très important. C'est que les hommes sérieux. Donc on a évité, on a évité à jouer des trophées. On a évité trophée moi ya nini et tout ça. Non, on a landé une émission au terrain. Baza ba guerrier mboka donc la trophée on est zélo côté bisonde na Kenya tout le monde a gagné. Trophée nini non, trophée ça soki mutu a mérité oyo ya Sonné yo do mona c'est le a mérité nda uti na poto. Non. On a poto, on a habité à Salayinine. Oh, tant que mérité dans ma biloko, on est à Kala et tout ça. Mais Lélo, on a habité, ni n'a pas mérité pour jouer un trophée. Oh, c'est l'un des mon agent. On dit bon, on peut c'est un trophée par rapport à quoi? Kébimi meilleure chanson, meilleure chanson, on a dit. Ce qui meilleur clip, on a dit ma pose un clip à bien. Meilleure chanson. Meilleure chanson, meilleur clip. Ayembe bien. Mais nzembo sali succès, nzembo ma meilleure chanson c'est sali succès. Ils ont ma toya batu, ils ont ma chombo batu et tout ça. Voilà. Bon meilleure chanson wezaka po clip est bien et tout ça yembe bien des meilleures chansons. Voilà. Général Etumba. Au passani na musique, yo moi a vous ça va œuvre non passani. Un jour comme un jour ça peut orchestre. Oui. Un jour toko va nous na poto. Là pena ndenge balobelaka. Ke ba animateur bakoki ko sala groupe T et Simba. Non, Simba Bill qui t'a sala groupe. T et Simba T. Ya solo. Et Simba T. Non, ko Simba evanda lokola ba fere. Abimisi mutu moko na gaz lokwa nga lokwa Nico lokwa Shikito. Mais pas bien lokwa Mark House. Attends.
lokwa Mark House lokwa nani lokwa nini evanda bongo souci nanga question na yo poser nga souci nanga nazala nango na vandisa groupe evanda lokwa Fali amemaka ba musicien poto bazongaka na futaka ba musicien donc na sombelaka bango ba voiture donc pensez nanga ata lobi so nzambe accordé nga grâce wana te loba na koza ata na ba dimension mususu na signé mambo mususu pona sala o lwambo sala que guitariste pas sali groupe et vendre bimisi pe bato minene lelo ba guitariste ba okoka te ko sala ta ndenge lwambo sala ngafuna longolelo ko wana ya ba aki animateur akobeta pe verumba na Congo esimbi nano azala te oh nde ba fali ba obimisa ki abimisi te 20 rumba na lobi 20 ba misa ba animateur ba misanga moi des chansons et simbi moko et simbi pe na ndenge ya ba ndenge na te ngasko na linga bongo nzambe accordé nga grâce wana ke na côté na studio na zo producteur a mystique ya dégâts botala ndeti ba David Mosso botala nga pouvoir wana ezali ba makambo yo tango mususu bino bokolinga oya okuta ngwe pana nga eza producteur ba sponsor ba tout nga pena na bula bongo moni okut non na sala na mono ndie na salité non na salité nga non na salité na betanga na ba poto na ba Olympia wana na ba musicien na nga Dieu président papa ndie na calculer ngo na vie eza prière na nga ya chaque jour nzambe yo fezala bongo fona changer ndenge lombo a changer et bandaki kaka ta musu grand calais après il y a guitariste moko bandimita signé makambo avandisi yazala kata musu voilà ana Congo azate animateur azate bila salaki me kaka post sponsor azalaki bububu na loyenga ki bil fala boule pe ouais kendaki penda mais tangelanga ngana ebika ke ana pe wera mtafula kimbangu oyebisanga pa kimbangu miseni bila bimisa oh bon nani biscotte premier fils na boyi na ngate po ya okoma polémique ngana obeta masolo ya question tunelinga na lingi na longola mo esprit wana ezala na Congo te et que animateur mususu ba royal lobby ba monake animateur moko atikaki histoire ta mususu ba priaka pona nga na pesa bango ba pouvoir wana ba priya pona na Congo attends on comprend ngate ça veut dire na koma lowa père na bango oya sauva âme na bango merci est-ce que vous comprenez ta mususu nzambo ya salelaka etumba sala kati na biso pour biso pe to zala na ba dimension ya mususu comme ko zala ka ba chanteur c'est le oiseau meka taka c'est le oiseau meka bazo sala ka be pour wana mais on dirait zo kende testo ba sungia super trophée mais ba bili ba meki ba na ba sponsor ka bongo ta mususu ba faire ba zaki na ngote na ba débit ba mise mususu ba luka kiango ata lelo ta mususu ba bina filet ba za na ngote mais azobeta mais bila zwa kiango ba sponsor de GZ ba pa moko boye tout ça yango nga nazoloba na lela pepa ya nzambe koma biso général tumba musique vraiment musique vraiment ke kala mingi te mona rumba si po musique mi osali rumba osali pe na world voilà kasi yo zaka otika la kana rumba o to yo pe te world musique ya world ezalaka te existaka te musique eza oui existaka te ezalaka te fali abete loko awa ba ivoirien ba yema ndamindele babinaka ngo nini babina ngo ayemi na lingala bato miso bakata po yema na so yemi nde na français nde musique esalini ekomi world non musique nyonso eza world donc oyemba na kimongo ekangi mindele bayoki esi basalif keita bayemba na langue na bango voilà siko biso a complexe moko boye fo yemba fali abete eloko so ngongango yango yo asa musique na international ayembi mingi pe ka na français te akoti balingala bala boko abeta yembeli ayoka lingala bala futaka mbongo polienne tango asa nani asa étranger non comment ayoka voilà asa ivoirien
bon yebisanga siko abayemele nzembo na lingala batika biso musique internationale ezalaka te musique nyonso eza internationale donc ça veut dire eza te ke po yemba na langue po ekoma bato miso banzembo banglais betaka biso toyoka yango esalaka basuccès siko biso oyoka anglais neti nga nayoka nanga anglais te nayokaka français sikoyo yebisanga esa basuccès abana mike mpe baoyemba yango do tolongola complexe wana donc eloko question oyo otonaki nga par rapport à spiritas nasambelaka nzambe yango wana mpe na obunda soki esenga dimension tout na osine mpo nalongola baanimatere mpe nzambe akokisa ngo ozala garçon ozala déterminé en fait papa naosola fere ya bula esu na longo epai na na odinda bato baoleka baobenganga te héritier tobwaki nyoka moïse awa baokoleka biso bobwaka te vi abwaki asanti baoloba générique na biso ya ye no musique relève eza autorité nzambe okosala nzambe akosala baproditeur minene bokotia bambonga nje mpo na nga na obeta baproditeur bamasoane na fere aobeba na fere likona bino pamba bango mpe su baa na baproditeur te bongo bango baa na baproditeur bato baa na baproditeur naomonaka nde mo fali po fali moto ana leve na Congo lelo te oboya yango nde biso tu toyebi toyebi ke kote wana esala boye kote nini ondenge esala mwa krik maro a faux papa asala nini yango po fali aza faux papa te bongo okanisa osalise baje na lisaso te franchement soki biso tozovanda fo torevaka fali lelo ezaki motema mabe te innocent b soda moni na longoleli okutu linete te moi inoko nomo babanda mpe osala succès aomakeka afali ti azonga omonde azonga yaya wana tana na lela fort me mutu wana aza musika bave kutu baokoke te mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe babinaka toboyi te mais tambola nodu tika kolanda bafanati te ngai nayebi ke yo pofinga te oloba mpe mabe na ye te mais ezaka bato bamemaka yo bafanatike nde batutisaka eza mpe miziki mokolo azalaka te mwana moke azalaka te so esengo fronte mais avec bosele yo moto aregle afali loka problème te sele yo boya yebi te ke bato tu bayebi ke fali nde lelo abi okosaka nani bokosa buba kutu bayebi ete bongo fali okosa ta batrofe bela azozwa makambo lelo bamise misu babetaka nzembo tu eyebana te ya bimisa album banzembo tu eyebani banano likambo lelo baalbum nyonso ebimaka o 15 nzembo esimbi ezala su te kafali moto asala yango lelo boyebi yango te yango nayebi ke ezala bongo okasi so ozwi baflye bacode nga kutu nga kala na banda oyoka fali te koyoka ye na sens nini eza mpo nazalaki epa fere te ngai nazalaka na nga naza mwa mutu moko boye so otimbeli nga bato baotala nga bokende bopreye nzambe aolakisa bino mwanga naa mwa ndenge moko boye na vivre album oyo ebimaki nga azali na ngola na banda mpena mwa kolandele bon naoyoka eke nde balobaka mwa mutu na biso oyo tozalaki mpo biso tobandaki ye mpe biso eya normal na musique ya Congo après album motango ebimi navandi mpena nabi akoti mpena na bamboko nga nalingaka musicien azalela nzambe nzembo te abena liwana bomoi bazowela kaka nzoto yo olongo esi walobaka nini ngo oyanga falaka na banzembo mosu ebomanga eza ebele ta banzembo nga na ponaka banzembo nga na bombe soki nayebaki mama bota ngai na mibubu na ye akenda mpenaki biso mais ye nango na typique aza mutu mabe
fali mutu faux papa tant que n'appelle ce mot mikolo faux père fallait que faux père faux père azama memoko nazo flatter yo te nogo mais normalement pour ça pour la faire na biso à côté on a OK no pe bongo mais na on ba pene uta na kati ya mutema nanga yo yinanga etali na ngonga te vi nanga chez toi te Yo faire alinga beta mono yo sa ingratitude. Alinga kuto alinga te. Lelo nga pe na linga bande mona e neti. L'album a fait regas. Album a fait Oh yo to bi ma fait. Même mon Manix Chimpo. Oh t'es ouais bon mo to bi masiko kaka. Chimpo qui kasiti. Exact qu'est-ce que j'avais dit non? Voilà. Manix Chimpo qui aime Chimpo qui nini. Ah il a fallu un lobby. Il a fait comment le cabo. Hein? On comprend hein? Tu non comprendre tu vas on va comprendre. C'est là. Chimpo qui Manix c'est après non nini. C'est parti à Manix. C'est parti à Manix Chimpo. Manix Chimpo qui début na ngonde na be. Masanga zoka no savo bamelanga teo. Yebisa yawe moi monsieur liwa. Siko fali. J'ai la musique à bêter les gars. Alors que faux patron ou faux papa quand. Na bien. Fali faux papa. Faut faire faux patron. Hein? Faire là. Joanna habité à mutu mabe. Wana nani ata mutu mabe. Falit. Bongo faire ata faux papa na ata faux na. Te na album on est na bengem na faux papa. Animation. Edodi. Edodi baraka. Na bien. Faux papa ndé. Na nzembo moko ebe. Choué. Mwana mama. Te so muta beti. Siko batu baza pe ba faire ba souffre. Netifa. Chanson ne mongwe bomanga na album. Ata album mongo ndenge. Mais nzembo no abeti. Oya. Epaf. Ndeka ebandaka nde clip asalela fa. Yo yebira courage noko nzembo wana nde mutu. Na nzembo ayembeli mère bena. 12e d'Antéry à l'unumère à Jésus Brian. Il y a un clip au Sali. Na madame, na animation facile. Chanson ne simba. Mère, ayembeli na suka na nzembo. Fade nzembo wana. Na na ngona chombo nanga. Nzembo wana mbale na ngona chombo. Parce que nzembo mo afere. Na luka o ayembaka ata ba voix mo na luka ngo ba titre. On regarde une signal d'affaires rigole. On signale. On signale, mais mène quelque chose. Et ça fait bien. Oui, affaire ben mon ozo luka bon de. Bon bah titre. T'es à bon ya fallu ozo luka ba titre. Parce que ya fallu ce que na yebiso que to zela album on a biso tout et mal le 2 novembre. Na yeba date on na Londres na hôtel. Na Koti. Na télécharge donc na vanda pena na yoka siko na pointer na bi mona mbalo faux papa fallait faux père on fait radar pour un faux patron ton c'est non c'est l'album Black Box on est ben non yoka na yoka te na 12 titres moko zo bimisa wa na ebike nenga yoki sur Elmara. Nenga sa nini? Nenga yoki supo Elmara keit. Akei pena. Nenga yoki epo po bimisa album. Omo yene ba yoka na kabatika nini wana. Biso tuto yoka na toleka na banzela awa to yoka na. Fallait azoleka zo yoka faire azoleka zo yoka fali. C'est tout. Ngana finga ba tout na loba sentiment nanga. C'est tout. Et tout ça, tous les canards, biso tout yoka naka awa. Nga yoka banimateur pe ba yoka ngane na kebo. Ne ba livre na fungoli. Bazala kago baseba mosoko kitoko te yokala. Moi ba livre na fungoli. Ba yoki ke général a pesi suku.
to général etumba yo na c'est Léona boka bien c'est le boka bien mais nga lelo na goût ya lelo ndenga c'est le azate c'est le azate lelo nga munda tikela nga charge on a tout kaluchi yo faut zo animateur tout ya likolo mais ce qu'on doit baguer en école né pour école pas oui toi balabala moko on a fait na ngai toi balabala moko mais ye nga zala un peu nazana na ba mawa pe na du yaza idole na yo copia ile poza eza mabete c'est le hasard non mabete na tout na c'est ça bongo to teza ke toza biso tu balikolo to uta pa tutu kaluchi c'est le pa uta wana bamboshi tu bango tu ba ya wana babimisaka kibango ndenge nga pe na yaki wana na bimisi nga ya omoni bana tu lelo bakomi wo ye ponga dabo bakomaka ya bamiso Jésus oh kingai kaka yango wana bazokende me baokoka te générique ezobeta te fo bwana okesa mbongo bwana ba caméra ya cher bazofilmer bino mais générique eza succès te ngaka mo ngai pas faire générique eza succès te pas héritier ngam na kotsa moko tsana kati anga ye fere nana kanda na roya te wana mena vie na nga ayebi toza na mwa ndenge na biso moko boye ve ayebi ke wana peti na nga kunzana mwana nzambe oki mawana siko selo yo ana mawa bongo yolele nzambe na priara mpona yo soso lelo fera batia mbongo général ozonga bersi azonga bozongisa eloko wana bomi tobomi ve salango eze loko te mbongo eze loko te elomo ekatanaka libandi siko mpo funa kolisa su tatu banini makambo nayeli yo elomo ekatana na matina na ona rebe na banoba oyana Manase Ephraim balox ya milai mpo bapecho na mna baoke bon fili bato bakufa premier générique opesa biso bato fo bakufa nzambe bilenge ya bongo botikaka yango te soki bato baosalela mosala baza bien fo kogardaka bango neti nga jour na kosala orchestre na nga so nzambe apamboli nga nanala nakotiaka salaire ya bamusicien bobanda boye te nazoloba lobi ezala histoire tosola yango lelo na kiti papa keba bato tu basinaka bapungu tokonanga osile tu nde naza boye nakotika vie na nga ekende inapercité keba livre tu bango tu mpe bakokufa te oyo tu bomona bango wana soit déjà bokanisaka basinya baodaye mpe te tozala mpe na bango bato malamu bakokufa bakotika bango seke nzambe ayebi nini asala agardaka bango pardon tosisala biso miso pardon bakomo bato bamobanga omonaka minga kote wana azape abe général aza mutu osamona moyena pusa mpe me neti ataka moto abakisi te naa nanga moto akisi te me nabotama nde deja mokonzi yango nazalaka soki otraite nga moko nalokwa tyaku nalinga obotama na bowumbu te nabotaka na omoni tyaku place abotaka kote moliba ye moko aza donc voilà ata oza na bomengo na oso na bino otika lelo na otika garde nga azala na nga bien mpo nazala mwa garçon moko doux et tout ça naa na bamwa bandenge na nga moko mpo nalinga ovivre siko so okumbela nga bandenge moko boye yo olingi odimine nga yo nzambe te voilà force général etumba zonoso na suka émission na biso mais tosukisa bongo te naolinga omemela bato nomwa bilengi ya new style déjà bato bacomprendre trop c'est trop toadia na bafete mo eloko moko boye mwa oyo bato basi bazwi déjà nasa mosoko mo eloko moko bato baolela baparti wana oyo esala basere bien basi ya bamosoko oyo yete etekwe eboma mabala etinda bamisicien poto ya ete emema bacomédie poto denide bambongo etokango ezala nini oyo ebota biso oyo ebota biso oyo ebota biso mpo bato bayokaka so eteko yango wana
danse wana kaka tobinaka wana oyo esalaka biso tobotama omonde nte na oloba ya eteko eboma mabala etindi bacomédien bakende poto comédien ake poto mpona eteko boyoyebi yango te ansi okenda poto mpona eteko bona kosi de Londres batutu mais cri wana nde eza na succès na poto ansi akenda poto mpona eteko de Londres botangela bakoma de Londres Duce. Gabana, Duce. Bon, la duchesse. Ete, la duchesse, on dirait qu'elle a tika la ikuna. Te, azonga et azonga. Kasi bon ba musicien. Voilà. Ba musicien belé. À part au bakima na poto. Et belé bakenda échappé. Na poto pour na eteko. Na misusu. Botango. C'est le vrai na poto na eteko. C'est le onde yemoko. Na misusu. Basé belé bo batami bino mo bo mitanga na mitema bo bika animateur oyo a raisonner abona mambo ya la mutu. Donc ce que je peux dans nzele mo bo kebe poto na eteko. Bo soka yenda kuti eteko nda o memo. Yo ka so memo na sentiment. Na lo bande ba ya bo ba jobo ka sina dimne bino. Te na pesi ne bino. Soka ya kuti eteko. Soka kuti ne teko eza. Dans sa bangala. OK it. kosalaka bajete na place wana soki eloko ewuti eye moni eteko mela babiloko ya kotimbuka omoi te naoloba pilipili libende moto te nakanga bona clip botala clip ndombolino betaka ndombolino bobina yango na bafete apres na ye basi ya bamosoko nde toza na mere na biso bomona te opesa biso valer po aza na Julia Bolo ana musoko da inzambe na rezonaka bena makambu moi c'est fort ça là vous comprenez mais au bazala bala musoko te ba au ngende pas moto ana système maman ya biso ba bien maye nani la reine cimenterie à béton abambi ba plan esili nanga na deux plans wana na ye nango babenga onyoka Moïse bato siko baya bapesanga mambo baye ansi mpona eteko la duchesse bato tout oyo bokenda boya bandomusadora ye teko ya ebala ekena bala eteko mpena badena baye mpena babali merci yo beno bayeme na babali eteko bapeseli yango mbongo babali boya banoko voilà mpona lelo napesi bato tu balinganga mbote mebidosha autoroute demsi lisala napetaki numéro na dans une maman na libanga demsi lisala dedi be bambongo gloire luboya prince yaweli Prince Yaweli, il y a un mingi te na mingi bokutana. Ouais, kitoko. Yaweli, un bon tonton sur la carré. Voilà. Batutu balinganga, na pesa déjà numéro. Mais tout ça Bandila bon balinga bon plus 243 89 71 29 373 au Bengi au Solana Papa Toumi bozwa ngai o bozo souhaiter za vie faut ko lobaka malamu pona vie na yo. Bozwanga te ko na signé ba planté na signé surtout s'attendre na nini na cheniki na bien binisa kaka après ko binisa wana bozwa j'aime le 14 février oya lingi benganga solo na nga yebise tumbana na boye eza plan na nga ya liboso ndenge selo ya bimisa nzoto na nzoto donc na lingi raté te non ça nango clip mystique promotion déjà avec bima déjà na futaki mbongo na ba TV on sala ngo bongo bo soutenir nga eza eloko na nga liboso clip mystique na kozilinga na sala clip ya danger koleka auto sali donc wana eza nga moko ba danseuse na loué ani bo soutenir vraiment ngai et voilà numéro ya wana benganga le 14 février oyo suite au 6 mois 2020 plan na ngezo bima evre na ngai ya liboso na ba plateforme tout bozwango et tout ça voilà mais nazana new style paye bike nazana so président qu'on a azate quel est président nga président ambulance président je reste président
oyokaki moto akokonza ngwendango pesa te bazwa ngwende bongo te donc voilà bazwa ngwende biso mongo surtout lingi ozwa ngwende moi te na fulaka président ye pas fulanga président ambulance pas fulaka président donc to fulanaka dodi baraka lobi tozali na ndule tobi na danse mikolo ya mopepe to fulaka ya bilamba en place ya sika ta musu bakozwa ngo pe na j'aime pour j'aime ça 4 minutes 30 secondes ba bilo mo ba ndengo wana donc le 14 février bobo ya bolinga ezo mati bato ba fêter ngana na studio na sala na ngai et tout ça bino bo fêter bana nde ba fêter tozana bango et tout ça voilà. Merci pour na yo. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde qui a passé cette occasion à mis sur la bango batala biso. Merci à Bafra Nanga Balandi biso général tout monde qui nanga bango vraiment. Dodi Baraka Maître Tiko. Maître Okito, Blaise Okito. Gege Nzeta Malili, Jonathan Balox, Peggy Bokele, Jonathan Balox, Jolokis, DJ Lokis. Merci à tout le monde. Merci à Ange Mouaka, la mère, maman Abana, la sagesse est belle. Merci beaucoup à toi. Levé de bonheur naturel matériel, mon vieux, bientôt Mboka. Mboka, Eko Beba, Eko Lumba, Solami, c'est nous avons des gars matériels. Merci beaucoup à DJ Rigen Nalukapa. Et est-ce qu'on a dit Gignon, il était en Amérique. Il était en Amérique. Gignon, il était en Amérique. DJ Rigen Matulidi. Merci beaucoup. Merci à Papi Kakol Sebondo, la machine du Congo, mon vieux. Mbote place sur ce sommet. Merci à Terry Aline Mera Badjezi et Brian, bientôt au Mboka. Le 22 jours à Mboka. La séjour à maintenant. À la prochaine. Bye. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.